Italien, papa bien souvent classifié mais timbre ali oui timbre en haut déjà là déjà c'est bon tout ça déjà dans les bons et puis hôtel de ville commis de la télé service de la population attestation Matika Songo enfin Fabrigas à Pessier livre parcelle à Pessier le pan oui et ça genre c'est dans moni o ba père na biso ba kokobar na biso ba tikela ba père o ba père ba ma o TKP ba sangane famille ba teki ba bosani ke ba kokolo baza ngasko planza ngolo pecha libosa zo botama cadeau na e bon ça déjà mai te na lobika pecha libosa ko botama carré sikoyo kasongo botam tant na bota pecha liboso na ziboro na kenango et pas beaucoup kasongo changer combo balongo li combo nanga kasongo bache combo li fanto po liga ba famille mo ja kasongo ngana otomeka na ko Mati kasongo mati kasongo bon exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bonjour, bonsoir, ça dépend au Bogota la émission qui tourne au monde déjà Freddy Akimbe, Botea Bacheri, Kalita Badjo, Moto Alinga Batumingi, Ngayo Freddy Akimbe, c'est-à-dire le 20 août Nde Makambo et Banda. Le 20 août, vous voyez déjà que Freddy Akimbe, date où Freddy Akimbe Botama, et Zaka, date moro précieux, date moro exceptionnelle, donc c'est-à-dire date où on a Botama. Mais Nazaranga Morote. La famille Akimbe Dozarana Ange Akimbe. Et ce peut totalement sous de longue date, Banda, école primaire, c'est-à-dire Matika Songo. Matika Songo, vous comprenez déjà que notre tête, vous appelez maman la site, na site Babengango MKTV, c'est-à-dire Matika Songo, oh lelo. Et ça vraiment une mission tête sur la carte moi mouké. Mais na définir moi micro pour toi bandé ni to kotana ba détail kasongo komi pesa trop na Fabrigas kasongo ubungi moi trop na terrain kasongo pourquoi ba mona ko sous vraiment te kasongo poni bazo benga yo papa lopango to yeba nyonso tout ah on a déjà boza ebélé. Vous avez belé. Oh, déjà, je dis bon appétit à Susclair. Je dis aussi bonjour à toi, Laetitia Kouya. Je dis aussi à Laetitia Nene Awechi. Et Nabosani Susute, mais Narolobaye Kara. Baby, voilà, baby. Moi, la maman, elle est Lisa. Baby Kouya, moi, la maman, Lisa. Qu'est-ce qu'on bon? Ouais, Freddy Akimbe Dolé à Force TV, bien. Préparation Kaya Nzambe, Kimia, tout ça vraiment bien. On a pu se battre tout Mbote Matika Songo TV. Les lots Freddy Akimbe Mota Sengeli na Kobetali solo pour ma solo eza. Donc dès tout le bas que le 20 août, eza le 20 il y a Freddy Akimbe, il y a Matika Songo, les lots tozolo ba bon anniversaire Mark House. Nous avons marques à août. Ah oui, à août. Oui, tu fais déjà. N'a pas $50, bah tout bon anniversaire à toi aussi, Marc House. Tu as les 20 si tout va bien. Bien arrivé aussi à Kenneth, ma deuxième femme. Bisous chérie. Donc, malheureusement, beaucoup quoi. Malheureusement, mais comment on a Matika Songo, on dirait t'as maigri pour n'a bien en français pour pas comprendre te mais la lingala na lo bien ou kundi maka c'est ça pour m'arambe simba souté tout possible et talinde yo vraiment non au bendi koni bien. En tout cas, c'est que depuis tout temps, on a bien tes micros vraiment en bonne santé. En bonne santé par rapport à la santé, tout nous allons. Mais santé, ils ont bien. Des allois santé, on a en Afrique du Sud. Tant on a qui. Tu as Afrique du Sud,
Tu n'as rappelé car. Et alors, on a une Afrique du Sud. Maintenant, voyage mon pays à car. Yo kaka. Ouais. Même si on a appelé Afrique du Sud. Ozo sa nini yo sala po okende boyo matika son za rasuti. Bana ba petit déjà basi baya, ba petit baza déjà ba danger, ba petit bazo kende belé ba okende mikili. Marenga na okete yoko tuzwa ki mo chance okenda ka Afrique du Sud. Est-ce que chance wana ekozonga ka liso? Mbedele ba petit na ba oloba ozoloba na ki ba mba salama ko ba danger. Bazaka te parce que ba bunda na vérité des yens. Biso toza to vanda boy to biso to betika moko e kwense bato beleza ningani batalika ke bezeza makasi vérité des yens bango tu ba comme ba vérité des yens. Basala bomoni biso to bambiaka non on peut pas se différencier avec de toutes les nyama comme dit à Côte d'Ivoire les nyama là. Donc biso to qui ko sala au bambo ça te parce que nous on fait notre métier, nous on fait la chronique musicale. Ba sala buzz musical. De bisoto finga raté bisoto salara oyambi mave joski kambokuta oyambi raja kula boyambi kofro mi de bo solo lima solo soki boko beba na bobeba ni nene invité pour ba question na bino nde akokite wana nde biso musala na biso wana bango ba base na bango ba finga na baswana boy basala boy biso kuna tozate nga azana nazo voyager pe kala mingi tawa. Donc je passe septembre, novembre, on a rebêté sous placement pour ils ont moi 3 mois pour l'année, moi 2 mois pour l'année, mais on a bonne année si tout va bien. Merci beaucoup Fabregas. Nanenge ozo continuer toujours comme ça la Matika Songo. Yo pose un nouveau récrit par Fabregas to bozo ségalé. Non, on a un nouveau récrit par Fabregas. Moi je suis l'ami de Fabregas, ça fait longtemps. Donc Fabregas c'est mon ami. D'abord, premièrement. Je pose à mon en 1987. Tu es en volant là. Donc, il est tout pour moi. Donc, Fabregas sera. Tout pour toi? Oui. Fabregas sera qui moi aussi. Maïmba kaka, nazara na relation na ngaza mosinanga. Donc, ce nga qui moi aussi. Fabregas a mon balinde aza jobongo. Nga na mosinanga. Ce peut aux ala qui systématique. Mais tellement ils ont bon côté, donc je l'aime de tout mon cœur. Grâce au Katibo, ça donne que Fabregas. Au Katina Makila, ça donne que Fa. Donc Yves Maza Awa. C'est Kengoloba que savoir vivre avec lui, on était bien, on a commencé bien. Tous allana kimia, tous soinate, tous wile loroté. Fabregas, quand t'as commis qu'on découvre moi ba face nangai, moi ndé ba né oy. Nda découvre ba face nanga, ndeni na vivaka, ndeni na ta. Aïb sangai net l'autre fois dernièrement, aïb sanga. Naïba ate uzala wap. So commis côté za choko macho. So commis côté za malili, commis malili. So comme côté banoalaire romi noalaire so mais finalement on a position de nabise ngana te jour mon boy o mela pe banki tenga mela banki te na fimaka na mela ka cigarette na mela cigarette mais na mela bière te olobi pour olobi ma ba noir ba nini mais ni les ont poussé Matika Songo à apprécier Fabregas Makasi. Alors, pour dernièrement, tu as ma solo ce qui livré parcellaire, Yokomi Tata Lupango, et pourtant, Zaki ma solo ya Villanova. C'est que Yope, ok, qu'on s'est retrouvé dans Kati. Et aussi, tout le canot, tu es banane. Batope Babandakala. Il faut qu'il peut bazo. On a début à question, et là, on est au sala que Fabregas a aligné Makasi. C'est bon. Et puis, moto sobo bandi na ina pasi. Batolelo bandima teke batolelo plutôt bandima teke Fabregas au sama ambo sala. Moi j'ai commencé avec Fabregas depuis mes mères. Bat bakantara loko na banina Fabregas na amour à monter. Na banina Fabregas ba Diego Musique, na banina Fabregas ba Sera ba Café Room. Ladja nazara na bon souvenir mon boy na sa émission na Global Télévision. Nando bande émission ba 10h jusqu'à 12h. Non, ça la boue, na komara ba 11h quelque, na yamba ki babia mignon bram. Na vanda bona takapa, na vanda plateau, c'est Régis Aboé vitré, na mon enregistreur pas ça en bassine, na takabo pa Fabregas à côté, on a ba petit poto. Il y a Diego Musique. Na takapa à côté na plateau.
Ah, nos CP déjà, nous saluons déjà la présence de Fabregas, il est là, derrière nos 4 murs et tout ça là. Babia Kiti, Fabregas Amati, Nabi, ah vraiment, émission Nabi, ah, ça l'a bien vraiment de la bénédiction, émission dans Yabi, ah, au ça pour Nabi que Fabregas Banda, a boya le kouta depuis Kala. On a bête ça histoire vraie. Le kouta ni aboya. Kokosa. De aboya kokosa depuis Kala, la vérité. Bien, tout solo. Te yokana. Émission zangai. C'est là nano. C'est là nano. Ngade mtu naza mukolo plateau mati. Mati ngade mtu naza mukolo plateau mati. Nangina lobaka na yambi mati kason. Bakaro yozo ngoke na ngawana Fabregas aboya lokuta banini. Sona mina bana ko bimisolo lokuta ya Fabregas awa. Yo ko répondre te. Alors na bomi opo na Fabregas. Yo betaka masona. Merci beaucoup Fabregas Amati na plateau. Na ebisi merci no une émission na ngande na bengsa be ah oko sabate belé na TV pan yo bengsi ngata. Ngamo na vana na ndako na otala yo le kana TV. Nathalie Bopa na démarrer karasika première émission yango. Na yi émission non pas nous ko ça na bon o lobi ka vérité na ngara na chaka mafuta. Donc na fente na donc tellement lui là c'est vraiment un pote na rozala nyonso na zala na Fabregas a bandi carrière na ye yo sala carrière na ye moko suko presque banzembo et pour lelo to kuma mona bato ba mo zamba musicien pour na dédicace bato ba mo landa musicien pour akabeli $100 abwaka na libanga. Or que chroniqueur penepena musicien faut apporter un plus na yo. Il faut y aller un plus na yo parce que yé ana evre ane loko yo tant on nimi ko zala penepena musicien mo bo il faut promouvoir ba evre na. Moi j'ai commencé avec Fabregas émission sous Kasala. Pas long à Kinshasa qui poto ou à Zonga Katon Baye. Après une semaine, il y a Zongi. Et Michel Soukasala Kananga. Asali Nanga, tant à Kipoto. Asali Bané, na 3 ans, 2 ans. Tant à Zumukana, tant à Zongi. Aoula na héros, la première émission PK Nanga. Donc, Nazaki tout le temps, Azana Poto, mais on coachait. Tendance sur l'amour, on parle de cela. Toujours sur la donc, quand Mélana Fabregas, que Zalana est bien, Balukanga n'a pas problème, n'a pas piège belé, Basalanga ba belé, mais je le mets dans mon cœur sincèrement. Pas pour l'intérêt, pas pour les lots mon boy. Après, avant d'y aller à Bibon, mais j'étais là ces jours-là. Avant d'y aller à PC Lupang, à Sali, à Kabi Lupang, petit frère Yves Mboyolo, à Kabi Lupang, à pas maman, à Kabi Lupang, pas merveille, à Talinga, pas bibon. Na onyo so sala na moni lo sailote. Joie. Après sur Lupang. Et après ça, à Sombelinga, terrain, il y a 40 sur 40. Avec papier ou bien dans la mono. Akimbe de l'air. Et à quand la vérité? Si on peut vérité des îles Néélio, et ça pour me dire, on a payé un jour payé quoi là. On comprend que vérité des îles Néélio. Donc, et balou kelingai. Ah, vérité des îles avec papier. Avec papier. Livre parcellaire, beaucoup à Lupango. Bakoma kini nakati. Bakoma kombo ya matika son papa. Aux assure. Nas assure mon cher. C'est biso ba papier total. Biso ngane vérité boye makamon des alaka. Italien ba papier musuba mo classifié en mais timbres ali oui timbres ali timbres en déjà là déjà c'est bon tout ça déjà dans les bons et puis hôtel de ville commis de la télé. Service de la population, attestation des titres de propriétaire, des enregistrements de parcelles. Ah, ok, c'est assez bien. Je soutiens Kama Indi Augustin, voilà, bourgmestre de la commune de Lantélé, attesté par la présente que Kassongo Matissa. Mati, né à Kinshasa, nationalité congolaise et profession, artiste musicien. Ah waouh! N'habité sur une emballage, je vais dans mon pépeno yemba. Carte d'identité numéro néant, résident à Kinshasa sur l'avenue Ngeba numéro 12. Et puis, commune de Kalamou, province de Kinshasa, est propriétaire de la parcelle mesurant 40 mètres sur 40 mètres située sur l'avenue. Numéro, quartier Akweti,
Kipoyi, ça c'est vrai. Ça déjà ils ont acquis. Donc Awasikoyo, une photo. Voilà, photo déjà totale, déjà c'est bon. Et tout cas sous démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, fichier parcellaire numéro 72 37 bar 2019, résident avenue Ngeba Yolo, commune de l'avenue Ntele, quartier Akweti, Kipoyi, numéro de contact Bachete, propriétaire Kasongo Matissa Mati. Ça, vraiment, non, si c'est sous Malobate, donc Mati Kasongo, enfin, Fabrigas a apprécié livre parcelle, a apprécié le pan. Oui, dans moni o ba père na biso ba kokobar na biso ba tikela ba père o ba père ba ma o TKP ba sangane famille ba teki ba bosani ke ba kokolo baza ngasko planza ngolo pecha libosa zo botama cadeau na e bon ça déjà mai te na lobika pecha libosa ko botama carré sikoyo kasongo botama tant on a bota pecha libosa na ziboro na kenango et pas beaucoup kasongo changer combo balongo li combo nanga kasongo bache combo li fanto po liga ba famille za moja kasongo ngana otomeka na kokotala wa bakomi 40 mètres c'est 40 mètres yo mono ndozawa na ndimi tozata na $100 sikoyo kotonga ata studio okotonga. Et puis Echilité merci il m'a donné encore de plus 225 sacs à ciment. 225 sacs à ciment. Ouais. Et puis mon pays on a épé pour te comme appelle la showbiz. Nebe batwa yemora loba. Showbiz ekota. Yemo loba yemo fa loba ke batwa mo boulele biso mbale ke tokoma. Mais moko pe moko papa 20 sur 20. Batu yemo loba batwa mo boulé kengana etokoma tu ba rouler tende ni 40 c'est 40 bolamwe pour la rater bolamwe ya 40 c'est 40 et puis après sur terrain après sur on a 250 sacs 250 sacs à ciment donc au chaki mon petit la 4 jour en haut Kimbe je faisais que pleurer sogoza soki bato bazana temba ntoka kokotela ngate mutali bosso na benga ya romona o ezana ça sert à rien ça sert à rien na makambo wana na lela te nana koma place na loba na banda ko lela na misu na yo nana zo pe sangai na tiko lela to koma na place ngo voilà na moni ozui moi courage par rapport na na tanga wa par rapport à nini parce que to koma na pe na vérité des yeux par rapport question ngana zo ngana tuna yo na ebi ego stressé yo mais ozaka na toi répondre voilà. Bon. Non, répondons. Tout fan d'Ibison surtout total déplique attaquer Fabrigas na ndenge moko ya mukete. Sikoyo na compte ya livré parcellaire na yo négocier boy. Otali siko maram déplique à lobby au lobani na déplique nen. Étant que chroniqueur premièrement étant que chroniqueur moi je fais mon boulot. Je suis chroniqueur, na rolo bandeni na français. Naza wana pona kosala musala ya ko promouvoir artiste. Na sala boulot nanga. So iza rando mo iza na artiste mibale. Étant que nga animateur no yamba no tuna. So déplique lo ba tenir balanga jozolo ba pona Fabrigaz. Tant mieux. Iza guerre na bango mibale. Ngana okota guerre wana soki na che guerre kutu te na royana yeba ba vérité o ngana yebi na reposer yango déplique na micro nanga ba vérité pe o na yebi ya Fabrigaz na poser pe ya déplique et pas ya Fabrigaz na micro nanga donc soki ba sali marambo wana nde bazo sala bango balé wana etali bon mais soki na zongi sigo wana ki mope mais so na zongi na ndenga samupe tokolo baka cible ezola musabate belé. Vraiment, mon tout soit mais mise en jour.
net yo dana yo ba meko so mise en jeu Afrique du Sud l'homme so muke rien okufi kaka parce que le pan ce que taliko tali la lamuka mise en jeu ko mutadaya bakunda ngapi yo bina kufat bakunda lo binde ka bat balo baka aussi là donc na nenga normal si ko mise en jour ça yo pour le bien question que mise en jour ça makam nango harmonie mise en jour makambe sali et la musio ina monne to comme une tension te na chango koto. Merci beaucoup na sepele à trop Matika Songo aza vraiment chroniqueur à solo, c'est-à-dire à l'indi sentiment quel que soit le pango quel que soit ni azara chroniqueur moni mablo biso zara c'est-à-dire vérité des yeux règlement dans zara bon to zara pona mutute quel que soit pesa biso ba million déplique salaram sana take kara fabrication o ça coûte bien de fabrication pe ko la la te tala moni la muka take ye yo mona ma Robinho sakana depuis quand ça taqué faire ne ngolo za moi ko la moi ke faire la muka faire gola comme vérité des îles to na saka yango te ça na mais vous invitez non ben vous invitez na kan invité faire gola en tout cas je sais des nuances tu dois te réveiller tant qu'ami tant que médecin congolais en tout cas za na moi oza la baisse makasi bino ne mabena bino olinga vérité te to kota isuko na te ka bino bata poto to salanga la yo pa nani mama vieux je ça te mamba Robinho OK mamba Robinho nde to te maika ke Buffon wana aga fareki to zongse na nzela bato poto baoloba da benga mafa maestro okume loba mata mata loba kone pa Robinho ngana to bandakala boto na mingana ngana Robinho to bandakala bona ebionte ngana na ebite na conférence de presse moto agafe to zongselie sikonga soki moto agafe suskar nde azana aluka mo ba $5 ne sikonga bulo ezate auleni faire gola la muka mama kasi la muka mama kasi ibrato c'est Léo Scram c'est Léo Yazalara apotinga buzo ba fingi ngai na émission abina sila nzoka nde ye moko sila kala c'est Léo to yebani c'est Léo animateur fabrication ya lemba na Senseben sabimi donc yo ze suna niveau sur ya makambo wana te so kema maroye mba fere kutu ye mona no kutu te na no te zo kana te abimisa to yo kango ezobeta na kena ina vena mona yo ketanze mongo te na terrasse moko te na kwa na bango zobeta te to tika sa sentiment mati te promesa te Didier Lacoste yo pe obungi vraiment Lacoste obungi zonga kini la musa ba faire oui à un poteau zonga kini la musa ba faire ba fin de faire au bomi mouvement vraiment nani les gars dit de Yongo Yannick bomi mouvement quand ça vient na bino soki mabeza ki bosola mva mapeso ola ka uzali bo makasi kabose bulembi ouais kabose bulembi 5h30 en tout cas là-bas Kilombo et ça le loté la muka mais ya tikala yelo ko betaka moko zakala après zakala nyonso obimisa fais dodo mon ami dodo tout le ba vérité les rois de la forêt ba on a opété ozela et umela mais ce que zaka générique wana o ngana yoka ki wana beti babi abeti ba plan bien so que zala eka générique wana o ngana yoka ki en tout cas vie animateur wana te pardon et y a une vérité mais là si ba bengana pas hérité oui ba bengana renon hérité pas bengani oui ba comme akoma mi ya Charlie Paka Charlie par rapport à l'orchestre. C'est que je peux. C'est Pelinao, ça l'orchestre, na ozuba Erkeli, ba Arkeli, ozuba banani wana, c'est bien. Tu vas nous rep, ngali ngabongo, ngala ya wana, na ya Charlie Paka.
Robino Mundibu côté le mara na misu te. Kota et ça bien vejo ça tous la album wana ya oizo makamete mais vera moyo pe mo pe au petit fort babia boki plan nini boba elenga limbondo ya tukai et bimi déjà vera aboki comme on va mais vera petit fort a petit faux sun kasi ton ex c'est ma femme allo belina nazo maîtriser V. Moi, mon bouc. Togoluka, tout ça analyse à bord, voilà. Pour tout ça, bien, pour tout ebaner. Doudou Mabundi, Doudou Kibinda, Obungi. Ozo mona souté Doudou Mabundi. Photo la Moussa, Bami Seigneur, Sotubo la Mouka. Ibrator, depuis Bina Filaye, Ozo Kana souté, Ozo mona souté. Ça dit Bina Filé, Kayemom, Tazo Kene. Ça va dans le bon, Bina Filé, qui toko. En tout cas, félicitations, Nzembo Nao. Mais par hasard, au monde, il y a systématique. Il va vraiment moi, bien filé. Mais mon musique, on dit tout ça là en haut, tu as au Tikaraba. Tout le monde est en amende dans les médias. Tu Freddy a bêté qu'au fil au midinga fona bêta boy. Concurrence c'est à l'oual. Biso na internet qui parle. Biso internet, c'est pas plus qu'à depuis qu'attaquer fabrication biso tout ok. Depuis qu'attaquer ce gars nani mutuni en poto ya malamu na koloba o. Ba tout peut se bien entendre comme le boya comme o. Tu checker valamente ve tanto banda. Azankinit. Azankin? Oui, Azankin. Photo Lucas. Sam Chitu. Jordan Kousa, frère Jordan. Il y a comme frère. Comme frère Jordan Kousa. Kousa. Oh, peuple, nini. Alors, peuple, yo. Boketu premier, nana dossier na yo. Wayambo. Nana dossier na yo. Montuma Zuluka, fois Kabela. Mazam besoin na yo. Nana poussa non. Te baloba bongo te. Wayambo, vena biso boketu premier. Ndeza wana we vina nga kasi na ndeza wana na bandaka mabobutu ndaka babemba yokana pese message les premières années pour musicien mon bout ngana zana nga mupe oyebi na benda koni kala mais les premières ake vina biso defa au vieux Debs azajakin abendi koni Bolobaki o kuto azalaki patron ya chauffeur boé ya nini mais abenda koni ayekin ça vrai qui ça qui tac yo pende ozana benda koni mais au monite nandenga mabete te nandenga mabe bokoma nandenga kokandela nandenga mabe boketu premier nenga zawana kanda ya zakana wa ya kisasa te te ya ayebi suma tongine komate kokandela matela vérité tant azomona yo fodi akimbo zo tamba boleka bo makastel ozo mo pepe normal ye 20h alali lobi fa ke échafaudage maçon ake suka basali na restaurant kanda na nyonso azo après ba oyo pepe ande nini oyo pepe pied bon kobanga Mike Kalambai lobi kombo mikolo te ana chanja comment Mati Kalambai Mike Kalambai ozo kanate ozo benga te to kana bongo te ouais musali na nzambe abwaka biso yebi na point de presse koto oloba obwaki obatinayo frère Mike Kalambai Matika Songo Kalambai voilà Matika Songo tokomi na Matika Songo Kalambai Matika Songo Kalambai tokomi na Mboyolo tokomi na suka okota la caméra opesa biso oui opesa biso moi projet na yo toyeba Matika Songo azo préparer nini et puis to vide na yo ouais Matika Songo projet na ngeza lelo toza le fait na bien tout mangala ba wana cible ça va Nebsa yo cible mise en jour suba lobi kobena koni na ye kimupe na ye ebomi album yo kanate bato balobaka bon baza ba essence parce que ce que lui a fait au Fabrice Sali na miso nzambe c'est le nzamba yebo pouf Fabrice akotilola. Est-ce que oyebi ke miso na miso ya deuxième na parmi classement na cible mon côté yana kati cible sali wana sko na Trace Afrique
na Trace Africa c'est aux autres là les pavés et pas zabi ils ont mis en jour quand tala été un coup le premier après na Trace Kitoko na Trace Africa aussi autai cause la dernière en total à qui troisième. Je sais pas comment deuxième, premier. Pour Fabregas déjà ça met ça dans la Trace Kitoko, Trace Afrique, à la caba premier. Au ce qu'on a le basket tant que fanatique à Fabregas. Yo c'est bien dans Zemoni nakati. Banzembo tout ils a bien. Si promesse, Mama Rosa, égoïste, mon Paul, net mon Paul wana. Da so kangi misbo sande ba sekuisi papa wemba Zane pechango yo pechango ni ya mwana popie zala kakasi ya mobali Noela Madinga wala yonde atawa sali mwana popie ya okomona nzoto ne kaka na forma ba mindere ba eshua wana Noela Madinga c'est wana skoye visible bolingo katiango nanko oya kuya ngiti motema molili te comme élastique tongo zotanate ameza pungete baba nzezi me yo toke show signaler biso minute rosa nandimiye bambenganga égoïste ya love na yo na kabote kuya na bombango jalousement Léa kase mama ya bana oyanga matika zongo gastembo master banzembo ebele siko le kana pande na bien ziada no ziada o ko le sakande te nanzembo oyembe wana nandimiye Mabenganga égoïste ya love na you na kabote kuya na bombango jalousement Léa kase mama ya bana te cousin nanga moi si na kombo tsiko na lela moi si na tema lamba fort na bangi tango yo tuni bon ba ke fufule pe silie na bangi fort oiga ko Léa kuya Léa kaso moto na bosani batumsuna za mabe ba belle sœur na ngai Beni kuya Ketia kuya Baby kuya Susker kuya Kenneth kuya maman abotaka basi Elisa kuya JC kuya Kenneth nani Kenneth Ngalasi Kenneth mwana papa Ngalasi grande aux abondos si ça veut aux fait nana fait Kenneth Ngalasi te apesaka boimba so voilà merci toi aussi hein ouais donc dans le bandeko bo consommer cible mise en jour banzemboza ba promesse ça on a banzemboza tellement belé banzemboza vraiment na marambo belé na kati quoi donc vandi moyoki ezala bien Fabregas aza moto bien na bosante Christian Matata moto njambe et puis sans oublier le petit Kachala Kanfoufou boss des boss les petits Kachala na Kanfoufou boss des boss bon retour à toi na Kanfoufou na ebike anniversaire na ngai mardi déjà otiki déjà na enveloppe ya Choco. Voilà, merci beaucoup. Merci na bata borate na beba na picho beba pour la Facebook. Na boaki Maître Chikose le Mbanayo, Christian Descornes, il y a Doudou Bessa, Christian Kanumbi. Merci beaucoup pesant pour ce boire. Merci beaucoup Nabil Soni Kovo Akimbe l'international Kanka. Wanande moi c'est à solo ya Belgique voilà. Merci beaucoup. Et Akimbe Ange Akimbe na Londres donc bientôt là Ange Akimbe déjà na Kisasa na septembre na cité Motena Mobutu c'est ko kukuenzo wazabanga Simeon Muzindondo l'architecte très intelligent tala yoza boss que les kabatwana tout
na vie na biso tozaki na qui mate pour ça bendi la bendi abino tambo asute ve potongo mukolo. Merci beaucoup na mio surtout bozaki ebele bo bolandi émission yo totongi mutute tolobi mabe ya mutute eza na okaka vérité. Comprends, vérité c'est la vérité. Donc, c'est-à-dire, il faut toi encourager les musiciens. Moi, les musiciens, ceux qui basent au fin, bango bango et talika bango. Ceux qui peuvent basali mabé. Ceux qui basali vérité des zones exactes qui n'ont été à rato bersa musicien musicien ça est loroté to baro ça les loroté il y a un moni tout ça qui temps il y a autant à tous les musiciens comme presque tout les qui n'ont été bazara celui va balancer pas tout quand moins loco basé belé ba Aris Matadi un peu ba Bima déjà ba nani ba Merlin Bouton Bazali ba nani ba Nathalie Makoma Nathalie Makoma motema ba Métro BCBG ba Bram ba Chef Poutou donc Kalamingité bon mon la vérité de zone avec chez Lamputo là automatiquement na 6e émission nangai. Voilà, merci à vous autres. Jonathan Kassongo. Jonathan Kakasongo donc. Oui, merci beaucoup. Na suka bye. Oui. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon, exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.